Gabi avant la Kitty a démarré ta belle vie. Mais belle vie, tu as démarré à Gabi. Mais à ma grande surprise, non, mon Gabi a le baquet. Ezande ke babo ya ngai. D'accord. Siko na osala nini? Babo yo na ngambo wana. Siko na osala nini? Po sala nini ya Gabi? Eloko te. Nanya benga na yo. Yo moko na ba geste makamno oyo sala. Est-ce que ya Gabi zo makam oyo salaka? Soki belle vie sala ki yo ngo ndima ki belle vie aza pemeno. Non. Il faut imposer respect. Na yo na belle vie, na nya sali mutu mabe. J'ai va changer pour koloba na ngai eleki. Bazo mula ke Gabriel pourquoi za teti, pourquoi zo telema na katikati. Oh, yo na katikati. Ngaka na katikati. Ya Gabi. Ngana za parmi bateau balinga ka bolamu ezala entre les deux. Il y a besoin au milieu du village. Zoba émission nous sont déjà télé. Vanda lem suna batu oyo, lem suba sa famille na yo. Baba na kodala makam oyo na la télé. Est-ce que vous avez au milieu du village yaka? Tout tika hypocrisie aussi là yemoko. Akina ko vana kiti ya Vincent. Pour le baki ba comédien baza ba hypocrite. OK, yemoko premier cabine. Tout tika hypocrisie voilà. Théâtre à Congo, ce qui les continue à ma finga, c'est grâce à cela. Il y a bateau, va faire un plateau, ma finga à bateau. Parce que belle vie quand il y a la chaîne, bande comme soupe, bah ça la chaîne. Ma finga ça la rate. Terme aussi la salle qui a chaîne. A créer bah idiot, na bah idiote na yé. Bah famille libota révoltée parce que y a moment aussi la famille libota à ma case. To bini sai na majabu kumi. Ngaka na katikati. Ya Gabi. Ngana za parmi bateau balinga ka bolamu ezala entre les deux. Mais l'autre côté ba finga kanga. Ata mukolo moto na vana na sila. Ya Gabi lelo même na bana mususu o pesa accès. Na bana mususu ba ko finga belle vie lelo ba koma o finga belle vie grâce na yo o motiva bango. To solo bien to solo même ne ba kino ba ba vagabo ebele baza tout autour ya sila. Ce qui besoin énergie ba banga rater le moment. Tala na émission ba koma benga ti belle vie kandi kombo ya fa. Mais peut-être ça grâce na yo ya Gabi. Mais ça là le côté. Mais démarche nini yo lobaki na kotozo ko sala démarche pour bango mi balé ba yo kana au moment où yo blessa monter ma belle vie tout le monde a bien peut-être belle vie at ki parane makambo yo ko sala quand parce que na matanga ya miraesa ngala télé mabo ngai personnam Flore Makinisi petite sœur dans la Clarisse place là belle vie quand elle mabo ou andai ko ya o ya tu approcher belle vie parce que comme ta boya kita. Et puis vous savez qu'il y a un négo. Mais tant qu'on a un développement, il y a une hypocrisie. Ce qui va pas dans Mickey, on va Jérémy, le baza plus de missions, de baza film. Pourquoi pas y a Gabi, on a plus dans le théâtre, qui n'a pas tumba, au petit poto, au pémité, et puis on l'a qu'à kibiso. Mais mission qu'on a voice, mon bossa kana ibu. Dans la tiki dans ma cabo pena, et ça la tomba mon côté. La pakindai otiki no makamwana nga kuna émission na lobi ya Gabi a comprendre réalité ya poto OK ils a qui hypocrisie to vandika to moni ndesi la bwa ki ba idiot na ba idiot ta boka ba baba to ba ninga na yena sa ya muziki moko ya mbaya
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207, Papa Kouloutou, famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup pour la confiance, Nabino Boupesaka. Toujours, Papa Kouloutou, Nabino, la famille Bota, Mobile, Toutou, Yaboumana Zolo, Beauté à Deuxième République. 207 de la presse, Papa Kouloutou, famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout vos commentaires. Merci, Nabino, tout vos partagés. Merci, Nabino, tout vos aimés. Merci, Nabino, tout Oyo, Bozo, Kende, Kouchaka, toujours. Et bah, force, Nabino, à travers Moussa, Nazali Conseil, Nabino, na chaîne, Nabino, Active Final Télévision, Nazo Ben, Nabino, Boyaka, toujours. Kota la chaîne Nabino Active Final Télévision et bande konyo surtout oyo nanu oza abonné te à Active Final Télévision kende kaka na cloche ya notification wana okozwa ba notification na yo okobanda kozwa mai nyonso biso tozali kosala na Active Final Télévision que ça soit ba émission ba gag ba télé-réalité ba film parce que awa tozali pona ko promouvoir culture nabiso ainsi que Tolobela Kamingi, Belle Vie Kandi, Poutine de l'écriture, Mama Koma Oyo, to Zosala par rapport à Kosala Moussala Nabiso, Kotali Sana Batuke, Belle Vie Kandi, Azali Kosala, Moussala, Oyo Zali Komona Namiso Batu. Donc, l'émission Nabino Masolo ya Belle Vie et Bandi, émission Nabino Masolo ya Belle Vie et Bandi. En tout cas, benga muninga kotala yo mokote na ebike couple bio papa Jaboud Mayembo motema ya mama Anas basala bambula na bambula baliaka kaka iloko moko bango batalaka yango na couple parce que soki émission masolo ya Belle Vie Bandi ezali émission oyo tout ça la plus promotion ya Belle Vie ko tombo la Belle Vie kandi ko tombo la ba œuvre zali ko sala parce que maele la union so achaka na biso famille Bota. Voilà, merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup ma sœur na geste na yo. Merci Nzambalo la pambola yo. Merci beaucoup na base à Londres la maman chérie à moi si toujours famille Bota et base à Londres, là toujours Maman Claudine Bokato, là, Maman Aminata Toulomba, et sans oublier Maman José Lusadusu, Bambote Nayo Ebele, famille Bota, consommons Belle Vie, Masolo ya Belle Vie, émission Nabino et Bandi, to consommer Wanito Esther, depuis quelque part, yé pour la Belle Vie, en tout cas, azali molandi monene ya ba film to ba prédication parce que ba film Belle Vie kandia sala lelo eza ba prédication. Merci beaucoup Nabino tout, merci beaucoup na Bibichi Esanga BBC ye tozalaka ne awa Bibichi Esanga BBC. Voilà, film Nabino oyo utayi kobanda Sœur Marie-Hélène. En tout cas, bande konanga ya famille Bota, bande konanga ba meloman obolingaka cinéma ya Congo. En tout cas, nakoyebisa bino Belle Vie Kandi a commis lisusu parce que Belle Vie au-delà de tout a osaka musala. Famille Bota Belle Vie Kandi a osaka musala. Musala nde musala. Film na bino Marie-Hélène bozo talango wana. Et lelo na 16h30 de troisième épisode il y a film na bino Sœur Marie-Hélène. Bon moni premier épisode, bon tali deuxième épisode et lelo troisième épisode parce qu'il y a biso ratakate 16h30 Belle Vie Kandi bon monaki alingaka famille Bota na emingi. A tchaba batterie surtout en marche parce que chaque jour bozwaka épisode ya sika. Chaque jour bozwaka épisode ya sika. Et ce qui filme sili to kei na présentation d'artiste, to kei na pub.
après mbala moko premier épisode Belvi Kandi rediffusion à la raté Belvi Kandi chaîne comment relaxa lo solo sauté parce que a tchaba batterie na nyonso en marche et na ça rabino à chaque fois famille Bota Belvi Kandi azali na France 24 na TV5 pour na nina na France 24 na TV5 Belvi TV et puis na Kandi Star ezali ba chaîne oyo ils ont produire ba film na bino ba série na bino oyo lelo ozo sepela nango. Pourquoi pas film oyo Marie et sœur Marie Hélène tout ça la ndenge tout ça la qui na film oyo uti koleka Assime famille Bota il faut to consommer film oyo parce que ça souka na film na ça ramène chaque fois Belvi Kandi azalo kwa maman oyo lambi ponu bana balie balobi maman kitoko mais lobi ba moni maman zobe a beleli sous maman pondu ya kana pondu bana balobi ya maman to leki de pondu lobi mais tant maman sombia wa lambi yango bana balobi ya lelo eleki ya lobi donc c'est ça Belvi Kandi. C'est ça Belvi Kandi. Belvi Kandi soka uti na film oyo ake na film oyo boganga ki wow oyo suboko ya wow batu baso comprendre des secrets ya Belvi eza nini na écriture yango zo mona batu basali ba kabal une équipe ya ba idiot na ba idiote si la sali équipe moko boye abwaka kabango mabanga akumisa kabango pour ba ka ofingele Belvi ça lelo na miso ya batu nyonso les gens il faut botika hypocrisie même ba fanatique obozali na bino ba au milieu du village même ba ndeko obozali ba abaku il faut comprendre lelo ki mabe ezali sila théâtre Congo soki lele continue ma finga c'est grâce à cela ya bato ba vanda na plateau ba finga ka bato parce que Belvi Kandi asala ka chaîne bande comme soupe ba sala ka chaîne ma finga ezala ka te tant aussi la salika ka chaîne a créé ba idiot na ba idiote na ye ba famille Bota révolté parce que yé moko aussi la famille Bota ya makasi to binisa na majabu comédie ya on a vu Sarabino si la tikala ko diriger Belvi mais Belvi a dirigé si la mbala o mbala donc devoir pena to pesa ya ngwana bino ba senzi o ba mikalo ni surtout bolo ba do bakana parce que no tanga ba komona bino te na niveau na bino te bo niveau moké sur tous les plans. Moi je suis pas un mendiant, moi je suis responsable. Donc on soit na ba idiot na ba idiote ni so to anati ba sensi moko boye bana moko boye mal élevé mal éduqué ali ba zawana na ba entouré si là ya sepela na bango ba abua kaka bango ali ba ko finga ka ba Belvi ba ko sila ba ko finga ka ba Irsil Péchanga ba ko finga ka ba comédien. Alors moi, naza niveau na bangote. Peut-être bango na ba famille na bango ba konta bango ba kufa moi géri naza responsable et puis ba yebi yango. Il conduit la famille na ngezanga. Père na biso tikinga na mère nanga na ba petit nanga na so encadré bango. Chez biso ndumba ya mopono abimate. Chez biso mwasa bakisi abimate akenda na point noir ko simba bakisi chez biso mwasa salisa mobali avec sa zati na deux petites sœurs nanga bana mi bali ya malonga ba oso bango en charge ba ofutela bango ba ndako wa danger bazala ki pe awa na internet. Alors si là les autres comprendre que engager ba sensi ba idiot ba zinia ba yaka kufinga Belvi lelo yo Belvi Kandi nzamba zo tombola ye kaka lelo Belvi Kandi tala film Assime
modèle beti épisode mon côté ils en a C à 100K allez besoin de vendre vous comparez ce que si là na belle vie a tout ça la film ce qui malando vous non malando on va tanga ba nombre de filles non bon il y a un film parce que malando on a film nzela moko na assumé et ça nini impact ni nezui donc belle vie kandi famille bota donc consommer tout là que ça va on so moni kane mataka bango tango film na biso etalamaka et puis etalamaka nango kaka mais tango etalamaka su makasi kuna kande mataka bango fort mona sila tindi bango ale bobima bambwa boke no finge na belle vie kande mataka bango rage o ba senzi nyoso to mona baba na basi o nyoso to wana ba senzi ya basi wana o bazata goûter lelo o bazata elengite mo bana malonga ni na o bala bango basi ba rater ba vie ba ndemonte na ba biso na bimi salar na bali mwasi bango mo bali ya malonga ta ko bala ba yango na loba ngana kos na ko kene ko sala ba débat na ba sensi wana te je dois parler na mentor de bango qui est si là o ndima bêtise ba fingela ke ba to boka bango mabanga et puis mabanga ngo ça sans impact sans idéologie et kende na bango wapi e ko tcha bango wapi to vandika to moni ndesi la bwa ki ba idiot na ba idiot ta boka bango mabanga to ba ninga na réalisation ya muziki moko ya mbanga famille bota bo consommer nazana posa na lobaki opération 100K mais film va na kana 100K pambate ndenge bosali na assumé avant-hier na tala kiango 166K donc et banda bongo na ba 100 et quelques premier challenge deuxième challenge opération 2 millions de vies opération 2 millions de vies na chaque film à belle vie parce que tant ba mona rabongo ne ba kindoki na bango na mitema mabela bango ya kasko ba film à belle vie communication ba biso ba gérer compétence to ça na lelo pa ya belle vie yango zo mona ebele ne bazana na tourage asila ba senzi wana ba okokate biso to tekaka bino bo fingi to talisi bino mais au-delà de tout to tekaka artiste na biso logo na biso belle vie to tekaka e alors famille bota bo consommer filmer Sœur Marie-Hélène le possible n'est pas belle vie famille bota to laksa bango ke biso to lingara artiste na biso pas lingara biso parce que atela biso chaîne o ezali chaque 16h30 tout ça wana mais via silisa biso ba posa ba chaîne ba télé clair ndeto wande kotala mutu tuna kishasa koma ko tshede mega ne 2 giga ne 1 giga ne atala épisode na ya lelo nzamba lola pambula bino parce que bozo contribuer be via liaka mbongo na mibale ba bachate Belvia qui est dans un restaurant, ba benga sa la publicité, a sali baise, oh papa na bino yo, papa na bino yo, rien. Belvia sali moi si à moto, un bon tonton, un Américain perdu au Congo. Donc à sa nenge mon côté, na ba senzio nyo surtout ba tout autour assis là. À sa nenge mon côté na si la paix. Donc, il faut moi respecter ça là. On doit imposer, biso to imposer ce qui bino. Si nous avons imposer respecter. Pas ya bana no ba finga ba. Biso to imposer on a bango respect. Faut payer sa belle vie kandi respect. Parce que a koja bino nyonso to wana koja yo. Donc famille bote ko consommer film. Film et nous consommons Sœur Marie-Hélène. Et ben ndeko nyonso yeba kango tango zotala ba film à belle vie au pambwama parce que ezo sunga
Belvi mbongo wana boko ela ngo mibala bana mikite akendaka nango vata vata te akendaka nango ngwasuma te akendaka kokabela bana bitike akendaka kopesa bapako bazangi makasi na ba homme de verre akendaka na ba orphelinat akendaka na ba école kopesa ba don. Donc tant ozotala ba film Belvi yebaki ozo contribuer ozo sunga milimo ya bato. Merci beaucoup. Total a filmé na biso lelo na 16h30. Total a filmé na biso Sœur Marie-Hélène. To consommer yango. Otala ki ndenge déjà des épisodes boy. Premier troisième épisode ils ont compté lelo. Otala ki premier épisode total ka deuxième. Oh papa Goudou nazo c'est la troisième. Zonga tala premier épisode. Posa ya viwana tozana posana. To continue la deuxième partie émission na biso. Partie ya promotion to soki wana po ete to ebi famille bota to consommer belle vie. To est la deuxième partie parce que to remet la tête. Ya Gabia outi poto na pesi nzambe merci. Ndenge ya Gabia kinaki ndenge atalisa kibiso. Soka kinda poto te na 2 mois alingaka tika biso. Ya Gabi ko kene poto je crois bien les qui na ba traitement. Ya Gabi atalisa kibiso na émission moko boye. A komi na ye alobane bolamu ya ba comédien nyonso tel que ya Belle Vie ya Sila parce que ya Gabi to solo na mon pied. Ya Gabi asa ser na biso. Moni ba ndeko ebele bazo aider. Ngana ba recherche ngana ko finga ya Gabi te jamais. Ya Gabi le losoki théâtre comme film nigérien. A kozala parmi ba icône o basali ba combo na théâtre. Mais problème ça comme ça nini bateau basaka ba icône même na musique, même na théâtre. Et belé ba miye bakate. Na salaka nini lelo akomusa makambo ba kama yem to sala makambo leti makambo ya Gabi asalaka. Ya Gabi za modèle ya bane belé lo ba jouaka marque ya personnage o ya joua na imposant bane belé balandaye. Mais ce qui te le dit, le bane belé balanda ya Gabi na caractère bane belé ba boya. Mais sur le plan artistique bane belé ba balanda ya Gabi. Mais na caractère, na comportement na yé, peut-être il y a vie privée, mais na comportement ya ko va na kiti. Ngana lo ba chaque fois. Nazana soni ya Gaïta, nazana soni ya Nene Botaï, et puis nazana soni ya ba comédien, et puis ya Moussana biso. Ya Gabi Alexa biso qui a combiné au milieu du village, a Koulinga Belle Vie, malgré ya Gabi a blessé Belle Vie, ya Gabi a vana na kiti, a humilié Belle Vie, Belle Vie a tika la kovana na kiti pour a humilié ya Gabi. Est-ce qu'ils ont comment? Ce qui n'a pas ma bébé, ne connaissent pas chebino témoin lelo. Et ça na émission mon côté pour le banana qui ya Gabi a leka a blessé mon thème Belle Vie, a blessé. Ah ça là yango il faut tout la vérité attends bien no ba commentaire faut pas comment au moins bande ko bele bo même masumu suna commentaire et loko yebe za boy OK comment bien ko tsaka lisumu na nzamba ko ntango te yango moni za pasi po kongola ko talola ya Gabi avant na kiti a démarrer Belle Vie mais Belle Vie tkala démarrer ya Gabi. Mais à ma grande surprise non mon ya Gabi alo baki côté ya famille bota ba bengana yi nanya bengana yo yo moko na ba geste makamno oyo sala est-ce que ya Gabi zo makam oyo salaka ce qui Belle Vie sala ki yo ngo ndima ki Belle Vie aza pemeno non ya on to khobi ko parce que il faut to imposer respect na yo na Belle Vie nanya sali mutu mabe yo lobi ba utiliser kayote. Mais pourquoi lelo ya Gabi ko wanga na ngote pour na émission lobi ke yo za combiné du village na journaliste a tourné yo
Il y a besoin au milieu du village. Zoba émission nous sont tchaba télé, vanda lem suna batu oyo, lem suba sa famille na yo, baba na kotala makam oyo na la TV. Est-ce que vous avez au milieu du village ya gabi? Tout tika hypocrisie aussi là yemoko akina ko vana kiti ya Vincent pour la baki ba comédien baza ba hypocrite. OK, yemoko premier cabine. Tout tika hypocrisie voilà. Ya gabi lelo même na bana mususu opesa accès na bana mususu ba ko finga belle vie lelo ba koma finga belle vie grâce na yo o motiva bango to solo bien to solo pembe ne ba kino ba lobaka ba vagabo ebele baza tout autour ya sila ceux qui besoin énergie ba banga rater le ba tala na émission ba koma benga ti belle vie kandi kombo ya famille mais peut-être ça grâce na yo ya gabi. Mais vers ça là et l'autre côté. Mais démarche ni yo lobaki na kotozo ko sala démarche pour bango mi balé ba yo kana au moment où yo blessa monter ma belle vie tout le monde a bien peut-être belle vie at qui parane makam oyo au sala kanté parce que na matanga ya miraesa ngana télé maboy ngai personnam Flore Makinisi petite sœur na Clarisse Plasma belle vie kanté tema boy ou andai ko ya oya qui a approché belle vie après ça comme mota boya kita et puis bon c'est qui le quoi ba neko mais tant on a TV on te ça il a hypocrisie ça la clair on t'a bengana on a bengana on t'a bengana et puis yo moko o koma plus ba émission qui est théâtre mais OK niveau communango tu peux engager quelqu'un à gérer le chaîne. Au sakano ba filmer. Ce qui va banamike au ba Jérémie le baza plus de mission te baza ba filmer. Pourquoi pas ya Gabi osa plus na théâtre te ke na ba tumba au ti poto au permité et puis au laka kibiso na émission na voice mo bosaka na ibutu. Na tiki na makambo pena ezala litomba moko te. O la pakindai o tiki no makambo wana. Nga kuna émission na lobby ya Gabi à comprendre les réalités à poto. Or que ils a qui hypocrisie. Oye li susu na makambo ba tumba. Et puis poto baby ya Gabi na minute auto oza jika oti poto. Est-ce que quoi on les kana émission pour pas payer $50 pour ya ko loba makambo so loba wana? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Les lobans et belé, moi j'assume mes propos. Ce qui va manquer à belle vie, respect. Na yo kyondo lobby, kuna ba finga kayo. Na ebite muta finga onani. Kwa ko talisa o makam oyo lobby ka ba talisi yango, eza manka respect. Moi je ne pense pas que na ngambo ya belle vie, ba yeka bo maman ba ndo finga ya Gabi. Et puis na okelo mo lobby ya Gabi. Batu bakoma kubanga ba émission koleka ba émission soki bakumisi muto intel bakofinga bango oui soko zolo bango ke muto akumisi belle vie bakofinga mais oui mais batu ebele bakumisa kasila nous ozo benga ba journaliste batu oyo ba mikala lokwa yo lobi ba eti ba ko utiliser ote to tikala kofinga muto mo akumisi sila te mais ezaka toujours so muto akumisi belle vie il faut ba finga kader ba finga ki en solo zolo ba finga ke na babako. Le tout le monde a fini à belle vie, ce qui a commis belle vie, fingi, basangi c'est na belle vie. C'est le contraire, au minimum makambo yo solo ba wala oso se contredire yo moko na yo moko. To solo kato sangisa, est-ce que muto solo ka sangisa? Même il vit pas oyo ya mio émission tout nyango. Est-ce que muto aluka ka sangisa? Ayaka na attitude oyo aka na mon émission. Ngana tikalo sala ki lesbiennité, ngabo na boy. Oui, olobi na belle vie, olobi squango, pourquoi? Et puis, à niveau na théâtre, ça, na mboka, est-ce que de telles choses, au quoi on va na quitte pour nous, c'est pas important. Ma comédie, bah, ça va hypocrite, na ba vie, na biso, surtout, au bazar, na ba NTPC, au bazar, na ba, na habité, ba banga kayo, ba bouya, na vérité. Moi, je te dis en face comme ça, bah, soit vidéo, bah, tine la yo, ozo sala, soni à théâtre à Congo. Ozo mérité. Et puis, n'a pas dans ce qui va manquer, parce que yo moko fongo la porte. Moi, na nini,
il y a chroniqueur, il y a théâtre, à quoi qu'on manquait étoile. Ce qu'il y a, nous sensi, il y a pas sensi, on va s'appeler na silade. Chroniqueur nini à quoi qu'on manquait Léandaya. Chroniqueur nini à quoi qu'on manquait Ebakata. Mais yo baso manqué parce que on a tout le temps dans des missions. Maman Tumba, Kolobama Kam, oh yo moko so maîtriser, c'est pas normal. Belle vie a un problème là. Il y a Gabi outil poto, garder santé, garder tenayo, sala effort, chaîne. Dans le cas où ma solo super chaîne, batini monto bloquer chaîne na yo, boye na boye. Zoa bateau ba gérer chaîne bien bazana mayele. Luka moi mbongo, j'espère que outil na mboka oyo, ba fani na yo belé ba zela yo, ba mona yo. Kosalisa ba filme awa ezaka nango organisation kaka. Biloko osalaka ezaka nango ozolo bano direct na belle vie. Mon numéro qui est nango boye. Belle vie atikala ko lobate na mboka oyo azana mbongo koleka batu nyonso atikala loba mote. Et puis soko lobi pe na belle vie te. Bozo répéter ba question na point. Osa soni ya Gabi. Osa serna biso tolenga ko mingi. Osa la soni. Ba ibakata ba yaka basala makambo yo sala rate. Ba génération nyonso ebele ba yaka na mission boete. Ou soit bengi sa biso sala conférence de presse loba officiellement au commune yo jalelo parce que nga monaka tika ko sala hypocrisie ba ke ozo milieu du village au comment s'il a utilisé yo ozo lingo boya ngo lingo kima ngona miso batu nga na za utiliser te ko vando bande ko vanda ki na linga belle vie makasi oloba ngol sus oloba ngote ba utiliser yo oliangulo obebisa bikila ya Gabi ozo milieu du village te tika ko distraire biso et toloba ki boy même langage oyolobi comédien mon côté a rotika la kozala sous famille bota et puis belle vie ya Gabi s'il vous plaît belle vie a commis ça ba comédien ba famille bota te si l'année na batu na ye ba essayer de panama yo ya Gabi yo bien honte yo comment boka ya Gabi comment boka ba essayer de panama babanga si la boka batu ba fingela ke batu mabanga ya Gabi yo ko boka essayer de panama libanga boyeba nini wapi donc bah essayer de panama ba finga ba matop mais matop ande ko jouer pas si là mais essayer de panama ba so finga ser na biso milo eloko nini o lelo yo lobake balingi ba isoler mutu to koma biso surtout kanga moko nani soki belle vie azaka mutema be alinga pesa si la likanisa osala chaîne terre ya kotika e azalaka na ba contrat banda ke ko signer wana contrat au joueur pas place musute au joueur pas place moko et belle vie a pesaka si la likanisi asa la chaîne belle vie a cause la jalouse ya si la te ya Gabi en sous-sang tolo ba photos à la maîtrise tout ça na vraie formation et les lozo ebisabiso si la mati makasa mati wapi na poto place outi on les a ba débat moko terre à terre to que les sur débat moko sur les effets total à makambo belle vie ça la total film belle vie ça la nanya cause na succès nanya total à niveau ya rentabilité ya makambo belle vie ça la na aussi là ça la tika hypocrisie lobaka mbala moko na komi na nga lokola Teresa na komi na nga jalelo asila parce que yozo baki batunyo surtout balingaki to keneka place moko bon ça va yo déjà lokolo baki to keneka côté monter zala laisse pas si là belle vie a un problème noté yo moko ne o blessa mutema belle vie ce qu'on blessa mutema belle vie te po ya ki pakanete ya zane nenga peta o blessa mitema na biso ba fan ba famille bota
parce que oza vrai te so oza ki vrai loba bola moi belle vie loba bola moi sila na émission même na journaliste émission okoma okene mu banti moko pourquoi zo wanga na donc et ça passe na ko répondre musenzi mobo na ki batiteli nga vidéo na ye si la boîte qui est sur la 9e épisode de théâtre à ce moment-là qui est dans la Bible qui nous retanga ce qui est dans la 9e ce qui a bien dans la Bible peut bien dit les tinga gérer penane naza na comment film nzonzi ni boso sila na sala film on na saba film on internet le tekanga je gagne ma vie na cause la mukala ya sila te po a peine le côté ya opesanga et puis nga za mukala ya mutute attends ba kina mukala belle vie je suis responsable ba idiot no sona ba idiot no so ba pa sila ba na ko na ndaku nanga si tu es à mobile na ndaku nanga ndo mo ninga na ko lia et ti lelo donc nga na za musenzi lo kwa binote lelo so ba kangi YouTube bwana siko bo telemela te donc nga na musenzi lo kwa binote donc si la bois cabino a bois cabino te et ça non événement et ça sans impact sans idéologie asana octave au belle vie asana monte so kwa bois ki mutu libanga mutu sepeli o saka na belle vie bois ko libanga et puis on bois mon onde théâtre comme le roi théâtre comme ba théâtre mabanga lo bola oyebi PDG Tamak PDG Tamak oya mwana bolo tantino lo baina ngola théâtre ane comme le rôle la théâtre muyumbi gauche tika otumula koko na ngaje muyumbi gauche mais tala théâtre ne comme na banga tala allez zo comme si na ngani banga eza pasi famille bota merci beaucoup na bino tubola naki papa ko na bino la famille bota ça fait très mal au cœur comment on a bandeko musalo belvi kandazo sala carrière oyo belvi a sali a construit au monde a bandeko mwe pona mutema mabe jalousie bino surtout bokenda kinga kati ya gabi bino tu bokenda kinga kati lelo mi elaxa marana mi so batuke bino no surtout bokenda kinga kati bozala ba mal organisé boyebi ko tourner mbongo te mais belvi lelo kinga kati comme ça bino ba patron na ba patron mais lelo boza suba la patron na te boza ba patron te belvi mtako mala patron na bino parce que azana mayele parce que muto bande ko bengi sabino a imiter kaka ye bo benga ke ya amona kanini ye mama Olive Lembe oui a imiter parce que azali moi si ya mayele iza pasi bwana soni bozwa mbongo bokola mibali bozo bimala ba bibala ba bana mi obike butambo lobela belvi makamwa o mala ba bibala bana mi ke ba uto bimala théâtre bazo kata ba ndefu bazo pakola ba ambi bino pe bato ah ambongo esila bino lelo jalousie na bino surtout haine na bino pa belvi et puis mtatina bino boli ambongo na mibala moi ce comme sur la mobile on sommele tina kaleson ti jingi ti tata kana ti luwa. Merci beaucoup Nabino Toubolanda na Active Final Télévision. Vous continuez toujours à s'abonner. Papa Jaboud Mayembo, motema ya maman Anas couple bio balinga kaboué parce que papa Kounoutaza la veste betuni bao différencié na. Alors merci beaucoup Nabino Toubolanda Ibiso. Merci na kolo chaîne Oyo messieurs. M Moussala Nzambe Nzamba Pamolayo. Merci beaucoup na Mami Tabina de Belgique. Merci beaucoup na bandeko tout ya famille bota tous à la soudé lobby 16h30 film et biso ekoti Sœur Marie-Hélène 3e épisode tokuta na bino mokolo ya lobby poto solo na lisusu na ba émission o me bato ya mitema mabe bozongisa Yesu na motema na bino. Bye bye.